bana Londres eza nini bakombata London eza nini ekomaka likamuke o mwasi abengani mobali o likamuke mwasi akangisi mobali ezaka nini bakombata London bokota makambo oyo so lelo ke na West Green omona bayanki bazolala libanda likola bamomi eza nini lelo tokebisa momi o Aline yo keba na yo keba lisusu keba donc topesa o 48 heures yo faut libérer masa na biso Gislain libérer masa biso Gislain poso libérer te biso to visiter yo to ebi parler na bino na ninga bakin to panza parler wana eza nini masa kutana na bana ebele masa ndimana eta ozali bovana na ochele zakara po kanga masa kangama alelelo masa chifle o bien kanga muke okyo kangisi masa bakateli ba 8 mois de prison eza nini keba na yo wa d'abord faux chéri wa bien te donc so libérer masa te au monde abiso o eza kaousi bien quand même te visiter et contrôler yo to kota na parler na mwa bikoko wana kin to panzi yango pete ayo boni boyeko bana London bola mukate bayanki bola muka ebeta epesa faux ba momi so ba congolaise ba vandi lo ba momi lo ba line ba faux chéri mo boye allez avandi akangisa master te to lembi ngwana na ma to lembi to ka batan wana ki o mwasa bengani mobali mwasa kangisi mobali te tout eza suka o eza ya suka to lobela oyo eza ya suka to olobela donc na pesa message de ba combattant tout à London en tout cas bokota masolo communauté congolaise à London bokota masolo biso na Congo to la bete nous sommes des Congolais nous sommes des Bantous to apena ba culture na biso kwa otolandaka mobali ara toujours mobali aza na muke aza mukolo aza munene a mobali atika mobali yo mwaso ko kine jamais na mbilo kangisa mobali ba comportement na bozongo wapi pour comme na London obosani ki yosa congolaise c'est ils arrêté quoi donc na minute faut yeba neni abeta ali yeba neni abeta yo mo comment na police trop case ba lâcher master pour se ba lâcher master te moto ke pelela yo na niveau moko za na idete to pelisa moto oyo ko bomate ko to lembi bino yango mone ya mobe ba yanke to linga suba congolais c'est comme ka moyi mususu pour ba comportement ya bina salité bomo posa na rumba bobunga rumba boneni taboke bana bino tu moto kepela na osenga na propos à louose bo contrôler na batan et vous pesa salité le kitro to lembi combattant London bokota masolo oyo po ba momi ba komosa la ba yanke fort to lembi batan inge